Merci papa. Nengo pesi biso nzela ya kosimba micro pe koloba makambo oyo ezalaki na 5 mois. Papa yo ofongolaka. Soko ofongoli biso tozwi makambo ndenge nini elekelaka na 5 mois. Batata balobaki nini. Likambo oyo papa yo ofongoli ya mibeko na misala ya kolona pe kobokola yango ba papa ndenge bafandaki na 5 mois bapetaki 7 mibeko pe misala botongi Yerusalemi kolona pe kobokola yango na kokende musika mingi te eza mwa mulai mfuma ndongo ndenge alobelaki likambo na ye kasi toza attentif tocha matoi koloba ete oyo papa Simoki Mbangu Kyanga nazali koloba ndenge ye moko alobelaka yango eke oyo etiki batata yango nde ye azali kolanda yango tokoyoka na ntina na mibeko pe na ntina na botongi Yerusalemi oyo tozali komona na ndenge lelo ekomi papa mfuma longo papa dangenda kontima alwaka exemple banda 1959 na inauguration ya temple emonanaki 25 ans na tango wana bamindele bakamwaki ndenge nini bapapa malgré la difficulté esikoyo oyo jotali soki banda papa Simoki Mbangu Kyangani asimbi musala ndenge papa basalaka elaka ete bokomona ndenge nini nkambo ekobongana banda l'an 2001 kino lelo l'an 2026 25 ans misala nini oyo papa Simoki Mbangu Kyangani asalisi na kati na Yerusalemi pe na kati na Lingomba topesi nzela na bandeko na biso ya presse toyoka ndenge papa mfuma longo papa dangenda kontima bafandi na nkamba na 5 mois mate yango ndenge nini bapeselaki yango topesi nzela na presse. Okumbi ya tata pe ya mwana pe ya elimu santo ba mama pe batata mundimi oyo abengami mundimi soko zali mundimi ndenge tolubaka yango ya zali mwinda mundimi abengami mwinda catholique protestant basalutiste baorthodoxe bana nyonso to wana babengami bandimi bisu tobengami bakimbangiste tosalaki bandimi epai na epai sima tomoni ete malamu nde tolanda matambe ya papa Simoki Mbangu tokimaki mangumba wana te kansi babenganaka bisu ndenge babenganaka bisu ekokaki malamu ndenge Nzambe alingilaki yango esalamaka babengani bisu elaka Nzambe esalami banda tango wana ndengomba tata Simoki Mbangu esalami ezali na bisu lukula simple transfert na tina yango tozalaki na bakatolike tozalaki na baprotestant tozalaki na basalutiste soko mangumba mususu biso tolobi malamu nde tolanda matambi ya papa Simoki Mbangu kona na lingomba tata Simoki Mbangu mibeko ebele oyo kosala te oyo kosala te oyo kosala te kasi tondimaki yango tondimaki ete tolanda matambi ya papa Simoki Mbangu ti liwa ekukabula biso
eza boye lokola nga nalobaka yango mbala na mbala oyamba maka mpwate obikisa molimo na yo oyamba maka na dingumba mpwate obikisa molimo na yo me lokola nalobaki yango ntango tozalaki awa ezali kobengama na nzambe mbokolo nzambe towa idi adido to na bakimbangisi te kanivo mbokolo nzambe ngatu ngaka tulende kala bakimbangisi te ko normalement c'est comme ça quand il faut mbokolo nzambe yiziri ko muntu eh bien muntu nduna kitu kimbangisi te donc kana uvanda nga bavisi divo muntu ndundu ngiyavangu didia kana yani muntu wangu komindenge bususwa okusambela ka wapi ngana kumikimbangisa ya solo bijalene kumindenge bususu batu mususu oyo bazali pembeni babandi kutala ite muntu wangu solo akumindenge mususu pana nini pana bijalele meme soko zali kuteya te kasi pana bijalele pamoni nde ya solo oyo azali benza mundimi ali bantu babandi kulanda kayo mukolo wana soko batuni nani akutambulisa biso noki bakamatiyo ale tata fulani to kamati ale mutamfoko ate ya biso bakamati carte bapesi ye soko zalo kutambula malamu ebe solo batu yoso témoignage na bango tata wana solo mama wana azali solo mundimi kamata kilo na yo ya mutei au sérieux c'est-à-dire tambula ndenge mibeko na dingumba mizali kutambula na yo bapesi yo kiselo tambula ndenge mibeko ya dingumba misengeli ozali tata pasteur kubongola te tambula ndenge mibeko yango mizali na exception te les 10 commandements de Dieu ezali immuable yango ko changer te yango etikali ndenge wana mutu aluka nzila te pamba te nga nazali mfumu longo soko nakei kusala ikobo ezali lisumu te nga nazali na babondere spécial napesaka nani alobi na yo boye donc soko nalobi likama ndenge wana nga nakomi liboma donc esika wana batata na bamama tokeba ngai nakoki kubunda likambo te ngai nakoki kozala ndoki likambo te nani alobi na yo boye kopanza makila na bato ezali lisumu te ebongo yo tata passer oui tata sero bien mama passer ou bien mama mute ou bien tata mute yo zali ndoki lisumu te ozali kobomaka bato lisumu te makila wana makutanga mana mutu na yo donc bisu nalingi bisu bakimbangisi te ngai nalingi bisu bakimbangisi surtout bisu batambulisi ngai nalingi ne bokana na bisu na nzambe ezala très aigu c'est-à-dire olobi na tata ofukami kaka opesi libondele nzambe aokela yo ngai nalingi ndenge wana nde bisu tokuma boleka ngai pamba te mutu na mutu ajwaki na nzambe eloko na ye lokola tokotani na dingumba tata Simoki Mbangu ngai nalingi malamu mpenza ete ndafukami kaka na komi na tata na mwana nzambe aseibi eloko nini nalingi kuluba ngai nalingi ne tokuma isika wana nalingi ezala motedi azala soko na mbuka na ye ezala mbala azala na Angola ezala soko muntu nani azala sika nini na benga ye na de bondeli malamu de awoka ngai tamfoko tanga ensiku kumi miatambula Moise kasi sikawa makababongwani yango na debi su kumba kimbangiste donc tu kuku ko renforcer les 10 commandements ezali premier escalier batu mingi bazako sadla susu mibeko te pote bagayi batu mingi batiki mibeko bango balubi na biso bino bakimbangise mibeko mileki te tolekisi mibeko te grâce au mibeko nde tokomi na mokolo malelo batu wana basi bajwaka bateme esika na tata na bango donc oyo bino ekokenda kabelele na likolo seno basi bajwaki batisimu na bango banda bomwana
ah bien sika il faut basala cérémonie ba bengi ba bana classe ba professeur ba mope allez ba bengi mutu aleta mokolo wana de kamo monene ezalaki na colonie scolaire pana nini il faut amela masanga il faut tolongola nanu lisuma wana ezali na ye batata na mama nzambe akulala kate soko makambo mususu lelo tuza kutia ngolo kula makambo pamba na miso matata nzambe ezali di kambo moko munene ndenge balakisa biso pasi kasi lelo mondele apesi yo lukumu mondele alubi ete solo nzambe aponi yo mpata osala mosala oyo donc ezali kaka papa mfuma longo te yo opona mi tata lebende papa nkimu papa ainsi de suite topona mi na nzambe yango nde toza na kati na lingumba Simoki Mbangu tokamata mibeko tosekana na mibeko te exception ezali te nde soko naokaki tata passer na biso moko bayaka kufunda ye balobaki ete tata passer alobaki na biso yako kosala ye dikambo te akopesa kaka dibondeli soko dibondeli apesi dibondeli na ye itusu mwana ekuzwa ye te ngai nabengaki tata passer wana nalobaki na ye mpenza ndenge soni ezalaki na ngai te mokolo wana pamba te malgré bamama bazalaki wana pamba te asalaki mabe batata batambolisi tozalaka na liluba wana te wana kokitisa bondimi mosusu yo osala na yo lisubu ezali likambo te nzambe akoloba na yo likambo te pamba te oza na prière spéciale omona wapi na mibeko me tata nzambe exception ezali te nde ye akoki kosala likambo te papa mfuma longo akoki kosala na ye eza likambo te lukuta biso banso totambola na mobeko moko ndenge moko les 10 commandements de Dieu biso banso tozali awa tozali batambolisi il faut toteyaka makambo wana ntango oyo na kosenga na bino ntango bakojunga na esika na bino mokolo na mokolo kamata mobeko moko tanga yango lembola na bandimi pate bakamatari kabongo au sérieux pate tokomela na makambo ndenge wana pamba te esika wana soko tokumie mingi tokobebaka tolingi kutanga mibeko te orke yo ozale wana ozala mwinda mutambolisi matata Simoki Mbangu ozala mwinda soko totangi mibeko biso moko tozala kosala ndenge oyo baza koteya biso nde kosala ekobo te koyiba te kobunda te koboma te etc soko yo moko ozali kopratike yango bato oyo bakolanda yo solo bakolanda yo mpenza baoyo balingi kobikisa milimo na bango yo bakomona mpe nde yo bandi kosalaka makambo esi pamba te mokumba wana ezali kaka nde na papa mfuma longo limba te uswar nasalisaka bato na maladi nga nazalaka na ntango kolia te nazalaka na ntango na kobondela te na kobondela quelque fois rare na nde na moi na jwa ntango nakenda kufuka masika bato bakosambela lere ya midi mwanyi te na kusambelaka soko nakayo kukuta 3h 4h mama si alali il faut nala mosai na pongi pate to bondela ezali mobeko na biso orke musala wana na kusalisa bato mais moyen ezali kasi attention kobongola te soko okumi nde bato baye koyela yo ebele ale sikasikawa ale bato wana ka bato bakokwesa yo pamba te nazala komona yango bato mingi solo bozana elembo kitoko poko kosalisa moninga seko sabe mboto akokufa kasi l'orgueil okamati bato wana bakomi bato bayo bazali bato na yo ozwi bango wapi bangali wa bazali bato na yo te nzambe apesi bumba bango bato mingi babongisi di ngumba bazalaka na papa mfuma longo kona na papa baje kobongisa di ngumba nge oke kobongisa bato wana kumema bango wapi bato wana babebi
makila na bango makutanga mana mutuna yo biso sokoto na kamata ke l'orgueil tangwa na tumwana kine batu ale to komi nguya ale sikasekawa na lubi ale na komi sikaseka to bongo le ngumba na biso na sali ngumba nde shake nde na baby sibinwe solo nde na baby similimo na bino na kumema bino wapi kasi ndenge izali la ka nzambe na 1921 bakumaki mukanda moko simo kimbangu walingi kusala ngumba kasi to kutala sika ngumba wana lubete biso wanso na kati na mukili mundele moko azali lisusu wate soko biso mundele to zali ngumba wana ko bimate boni bimite kasi doye wana mundele te donc esika wana ngumba na biso solo izali suka na ngumba biso netoko kusala makamu isi o izali kamo isi munene tala musala bini busali miracle munene or que pouvoir elongi wapi izali relation ya mutu na nzambe kulukana yo pouvoir te ndenge bato mususu tozali kakampe awa toluki ba pouvoir tikana lato eloko oyo pate pesa nge pouvoir e pouvoir nzambe bakolata ka eloko ba mususu balubi papa lata ka bapete ya machine ina na misapi ya makulu yangu ana kunungula ka society te batu mingi pe bandibaki yangu ana mbokolo yoso kunungula ba society na yete mokolo wana na monika kabaye baswani kuna tata wana kamati tokena ngana zaraki kusari sabato na maladi na moni ale baye wana papa bistu ya wana dikamu nini to swana ki kuna tolinga ki tobunda dikamu nini ngai na landa kayo kasi oyo azali mucholi numero 1 alibinde yo lataka ozali magicien bakuzala kana ye longo alors machine yo bapete kulata kana misape makulu ba mama batundi aba mama bandu kusilika balinge babenga na tata wana ngalo bite kubenga na yete bon sika na kulongola ba chaussette otala kaka muntu wana memba kiti kamo abangi pamba tisoko atali na misapi majima zali tempasi tangu na lunguli chaussette rien na lunguli awa rien bon papa yo kanisi ni makamo ya lobi luba na woka yo luba yo luba kina misapi yewo misapi yango wana pardon balubela kana ngai kasi yo lubi nde tukukutanaka est-ce que balubela kana ngai nde bozar ko yawa de te ba mama batata to kamata biloko te to lata mingi bozali na medai yo pe mwana papa simoki mbango lata medai pouvoir na wapi oke kuluka pouvoir ya muninga wana ezali loko ya bisute okamati singolati okamati mwa yeloko soko biloko nini wana bolata kana maboko te ya bisute ngana lingi tozala vraiment vierge tozana na makamwana te tosala ndoki te tosala ekobo te tobunda te toyiba te mibeko jumi ya Moïse ndenge tokoki yango soko tosala yango en tout cas relation na biso na tata nzambe nguma na biso banda lobi etumbwami banda lobi pamba tenga na kai na lubi na papa bana na yo bakoya kujwanguya oyo to banda kosalila banda le 1er mai to linginde tutumbula nguma na biso kena diboso to lingi kuchunga de susu simate pamba te mukili mobimba bazali kutadela biso donc malamu nde to lata donc soko lati te kulubate otali bango baluba kaka te likola na tunaki na tata selo moko banda tangu wana tozalaki ko chia beto akuyaka na ina nkamba te banda tozalaki ku chia beto wa ayaki na yite tosali inauguration ayaka na ina nkamba te selo tata simoki mbangu na ibite soko selo wana ya solo pamba te soko zali selo ya solo ubie mute ya solo ubie pasera oyo mbuka nani ya nani banani bakoko mema batu oyo bazali na sika mususu banani akasi yo selo ko yaka banda to chaki tozala ko kutia beton kona na premier étage ndako isili
depuis le 6 avril 1981 tosala inauguration akuyaka na nkamba te mengana taraki ya miso moko ya ndenge mosusu obi azali muntu na bisu, obi azali muntu na bisu te. Bakulungwa na Putu bakuyawa, bakulungwa na Kivu musika, Lubumbashi musika, Zaïre musika, dépense belé kansi balingaka kozanga te toutes les 3 fêtes soko babenga mi baye me babenga mi te baye eyo mutu akisasa okuyaka na yo na nkamba te. Tata Sel kanisa de Kambwana soko zali révérend pasteur kanisa de Kambwana soko mpe ozali moteye kanisa de Kambwana. Donc toka mata mibeko ngana lingi nzambe afungula bisu nzila mpase mpe si elekili biso or ke bari binde biso kutunga lengumba yasika tala mpase izali na biso or ke biso kuku kudimine ba mpase ebele nzemba ba jeune to kamata mibeko premier escalier, c'est-à-dire sokoto kamati mibeko wana to bongisi yango to kubutaka ka noki noki et to kumipeko na dernier échelon kasi mibeko maso batangili biso binu batata pasteur batata selo ba mama batata mutei ba mama toujours na mabonde na bino bokamataka moboko moko banda na sanza ya meta ko banda ti kuna na décembre il faut bobusa na te il faut batanga bon répéter bato poate bazala sur et que to komi ndenge mususu pa matema kambo maso makanga mi benatina na mibeko soko to kozala ka ba hypocrite te ndeto si to komi musika pamba te mokumba mwango mopesa mani biso mingi banda to bimaki na budibulu na le 6 avril 81 ti na mokolo malelo bazali kaka isika wana or ka te bimi na dibulu to zali subana mwana moka butami soko jungi sina mama akoka risusu e kasi biso banda to bimi na dibulu to za ko tala ka bena porte na biso wana tangu nazalaki na ngai suki mulai manzongo ngulu kula ya sulungutu nazalaki na esengo kasi sikasikawa babibi susu na dibulu orke epesa mini bisu nde totunga lingumba yesuka mbeto zala na mibeko priorité mibeko ngai na lingi toko kuma na décembre to sali programme ko na musala na bisu nyonso to toujours ngana sina meka kusala nano na meka kusala ndenge nini na linga kitende lingumba toka na kodeva kama na lubela kama na centre d'accueil na mokolo mitano barish soko bazala ko pesa kabiso mbongo ezali malamu kansi malamu nde bakuta na biso na iloko soko tozana iloko te solo ezali soni papa simo kimbango azala ki mandiante yango na ngampe na mekaki kusala na pesa ki na funguli ba centre agricole ezala ki nantina mususu te poate bozali ba passer mingi lo mipesi mubimba musuli na binu mubimba ezala ka pana kusala me ubongesa milimo na bato kasi okuma nanda ko eloko kulia ezalite eloko ko pesa na bana ezalite ko yima iye masumu ye kumi to kumi ba mandian or ke ngana fungi ba centre agricole na sali élevage ndenge na ndenge misala ndenge na ndenge pana nini to ko mibatila ngai na lingi vraiment cette fois-ci soko papa bandi musala bilanga me ko kaka kusala mana bino pamba te na tango tokendaki na Vancouver na Canada likambo moko esalaki nga pasi na Canada nakutaki archevêque moko azali na mission moko kayo akendaki na ndako na ye azali archevêque bien likambo kamisaki nga yango oyo nake kukutana kuna azali kuna na douane archevêque ozali na mission nini nazali na mission moko yo archevêque tango alakisi carte na kamwi ya solo azali archevêque kasi azali kosala nakuti ye ekona na kati na esika tozalaki alobi mission na ngai ezali mosika te papa alobi moyen po te nakenda kuna
ngana lenga ka kutambula te soko babengi ga isika na kaika ka isika wana nga babengi ga mpate na kana isika mususu ndipo totala na ke kukuta na ye kuna na mwasi na ye kuna na kati na jardin bazar kulona ka pomme de terre mais yo zali archevêque ni ebongo bisu bakufuta ka bisu te ifo na misale langa moko na zali na bamupe ebele oyo bazali na juridiction na ngai moko soko kai na sika na ye okenda kukuta na mwa bilanga donc bisu nde tokuku sala nzambe apesi bisu maboko mibale totunga lingumba ya sika lingumba na bisu yango ezalaki liboso te nalobaka na bino yango mbala na bala ezalaka liboso esika mosusu te nde ale kuna lingumba boye esalamaka lingumba ya tata Simon Kimbangu ou bien église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu ezalaki nanu te na mokili mobimba lingumba oyo esalami nanu te biso ya construire l'œuvre du Saint-Esprit bato bandimi te kasi bandima te ezali ndenge wana donc mpona nini esalamaka nanu te banani bakotunga yango biso moko tobenga bamandian te yango nde tolati bilamba ya simple pamba te soko tolukaki nzela tokenda koluka bilamba oyo ekute cher nzambe azali mayele alakisi biso la couleur verte la couleur blanche toganie sikasika il faut tokenda kaka liboso donc tokamata mibeko soko tokamati mibeko totia yango mpenza kilo maoyo mazana biso mpusa nyonso tokozwa yango pamba te nzambe akosaka te nzambe solo akokosaka te asi ya mibongisi mpo ate biso bana na ye tozwa manso mazana biso mpusa donc mibeko likambo ya liboso wana nde ezali premier escalier soko tokamati le 10 commandement totia yango banda ntango wana maoyo mazana biso mpusa tokozwa yango kati soko tokamati 10 commandement te moyen te tokolanda kabele manguma mosusu or alors mpa nini tobongola tokumi bakimbangista papa Simon Kimbangu azalaki mutu na mibeko yango wana nde akumi mutu munene soko azalaki mutu na mibeko te nde azali mutu munene te donc esika wana mibeko premier point mibeko soko tokamati mibeko totiango na mabenga banda ntango wana tokokoka bolingo munene pamba te na kati na mibeko nakanisi mibeko ya liboso linga nzambe na yo lokola omilingaka yo moko bien likolo ya biloko nyonso to d'ailleurs moninga lokola omilingaka me nzambe liboso tokamata likambo wana oserie soko tokamati likambo wana oserie ale tokamati nyonso ti na jubi tokumi esika wana antuka tokokoka baninga mosusu mingi bazali koya sikasikawa donc esika wana bamama na batata tokamata mibeko serie pamba te relation na biso ekatamaka na ntina na mibeko lero bon kura ezali kuna mosika na se soko na kati singawa mikro mikoka na lisusu pamba te singa ekatami donc esika wana bamama na batata tokamata mibeko moko vraiment tango sotei référence ya liboso okamati mibeko otangi osilisi ale tanga likambo yolingo kutanga poate bato bayibe te ale yo olingi nde likambo yo salama donc otei makambo na yo nyonso to wana ezana mposa mais priorité mobeko okamati mobeko liboso ya mibale ya misato mine mitano motoba sambo mwambi di bwa jumi soko tosali yango répétition okomona bato bazali bakuzala averti kasi soko tangi mobeko yiba malamu muntu ya liboso akusala yango ezali yo soko kokisi mibeko wana en tout cas en très peu de temps toko kusala musala bamundele batuna kinga ilobi depuis quand bino bozali libre c'est-à-dire banda papa Simon Kimbangu wasala musala iti akangami bon bino mpe bakangi bino poate bosala mosala oyo te kasi banda ntango oyo bozali libre ezalaki mokolo ni ntango nalobi le 24 décembre 1959 bapesaka biso mokanda ntango bakalukile balobi tiens donc à peine 25 ans mais alors ntango bokokoma 50 ans toyibi te ndenge bino bokozala 25 ans
tosala mosala la naissance depuis 65 ans maintenant 64 ans tokokoloba banda mokolo wana di ngumba isalami kasi tosala makani mosala te donc biso soko na mokolo malelo tokomisika biso tozali solo nzambe alingi biso enzambe akoyoka kaka mabondeli lelo il faut tokende liboso nzambe akopesa bino oyo ekoki kasi soko ozali moto na mibeko tokamata par exemple baninga te bango batundi na mbongo bango boye na boye yo ozali na tata te na poto akotindela yo eloko ozali na mama te oyo akotindela yo eloko biloko nyonso ikokozala na yo malamu nde yo moko osala yango ndenge balobaka na français toza na vache mère te ndenge toza na vache mère te moyen mpe ya kosenga na putu kuna ezali te soko mondele mondele akabolaka mbongo mondele apesi mbongo mpamba gratuitement ça ne se fait pas namoni nanu te muntu akosa yo te nde mondele akopesaka bato mbongo gratuitement ngana kukandaka mingi na putu kasi namoni nanu te muntu akamata mbongo naye apesa ngai jamais donc mosala na biso nyonso tu bobandeli ezali awa malamu nde esika bobandeli ezali esika wana bato baza na elikya na Brazzaville bakomonaka biso l'église mère soko tokei na Burundi église mère yango wapi oyo ya biso na Angola église mère ezali wapi ezali or que espoir na bango ezali papa kuna na kisasa esika wana mpamba te nyonso ti ebandaki esika moko Angola Congo Zambie Burundi nyonso tu tobandaki esika moko biso bantu tozalaki bato na kokangama kasi bayibi malamu esika papa kozalaka église mère donc esika wana ekoki na biso ete tosala misala wana ezali mpona papa te ezali mpona linguma mobimba soko toyibi malamu nde mosala wana ezali mpona lingumba mobimba malamu nde mpe tosimba lingumba etosala misala minso misenge na kati na lingumba me likambo ya liboso mpo ate tokuka mibeko tomema kilo mokili mobimba bagene balobi yango papa Simoki Mbangu alobaki abetaki ntolo nde le 4 points de monde nzambe apesa ngai yango lokola ndoto bagene oye bongo lelo église mère eza wapi esinga tata Mfuma Longo azali banda azwaki mosala ti lelo ekomi mbula boni bongo papa diange nalobili combien d'années wana nzambe te tozala bato na bososoli na esika wana banda le 26 août l'an 2001 papa Simoki Mbangu kiangana démarrer misala nyonso oyo kino lelo oyo tosali mbula boni 25 ans misala emonani to emonani te somo papa Mfuma Longo alobi ete ntango tokokoma na 50 ans église yango ekozala ndenge nini ebongani to ebongani te papa diange ndakosaki te akosaki te wana maloba kuti tokati yango kokata mpo eza molai ndenge aza kokumisa Yerusalem ntango wana aza kolobela Yerusalem mingi ye alobi kuna na kati biso nyonso tolandi toyoki esika papa Mfuma Longo azali na ntango wana azalaki na Kinshasa azolobaki kuna église mère bongo lelo papa Mfuma Longo aza wapi donc église Kimbangisto mère nde awa tozala bana na bososoli totala makambo nyonso oyo papa Simoki Mbangu kianga naza kotinda biso lelo
yango ezali recommandé na message oyo nyonso papa dange na uti koloba bilanga totika te kolona mpe kobokola totika te nyonso wana papa mfumolongo papa dange na lobele yango na itinda tata mokonzi ya bule papa Simoki Mbangu Kiangani makambo nyonso ndenge batata balobelaki yango ndenge mpe ezali koloba malelo par référence na Bible ezali yango tokobenga papa Pasteur Kabemba papa Ndungi pe papa Elebe boleka bosala mwa briefing na makambo oyo papa Mfumalongo Mibeko atikotinda biso lelo oyo papa Simoki Mbangu Kiangani aza kopekisa biso Mibeko biso tinda biso Mibeko tinda Mibeko toyoki maso papa yange na ndenge alobeli yango soki ye azalaki orgueilleux de pasi papa Simoki Mbangu Kiangani lelo aza orgueilleux simple papa Mfumalongo papa yange na kutalobi yango mulatu te akende kosomba bilamba ya kilo ya cher wana komi orgueil eza boye te toteyami makasi yango topesi bapapa Pasteur bakoka kosalela biso briefing na kati na Bible makambo nyonso papa Mfumalongo papa yange na lobi na oyo papa Simoki Mbangu Kiangani aza kotinda biso lelo soki elobi nini na kati na Bible. Merci tata Molimo Centre mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba akopesa biso maloba na nzela ya tata Mfuma Mbanza tolandi ndenge papa a introduisaki litei na ye na Exode chapitre 3 verset 5 pour rappeler biso makambo maye azaki nango bosenga na mokolo moyenga oyo molekaki na mokolo ya mardi elekaki yango a rappeler biso lelo a teli biso bande oyo ya papa azaki kolobela Mobeko yango apesaki biso mokanda ya Josué chapitre 1 verset 7 à 9. Josué chapitre 1 verset 7 à 9 totangiango boyina komba tata mwana pe tata Molimo Centre. Ya solo zala kaka makasi pe molende mingi mpo otosaka malamu mibeko nyonso oyo Moïse mosali na ngai apesaki yo kotika yango ata moke te mpo okoka kolonga na banzela na yo nyonso mikolo nyonso tangaka mokanda ya mibeko oyo kanisaka yango butu moi mpo osalelaka nyonso oyo ekomama na kati bongo makambo na yo nyonso ekotambola malamu mpe okolonga yango kobosana te na lobi na yo zala makasi mpe molende kobanga te mpe kolenga te mpo ngai Yawe Nzambe na yo nakozala na yo bisika nyonso okokende na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Centre na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Centre tolandi litei tolandi litangi ya mokanda oyo tata apesaki biso kuna totangi litei oyo Nzambe ye moko apesaki na Josué azalaki mosali oyo azalaki mbili na Moïse tao Moïse akufi Nzambe aponi Josué pote ye akoka kokita na ye nde apesaki ye malako oyo totangi awa lokola totangi yango na kombo na Josué lelo tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba atangi yango epai na biso
croyant kimbangisi banso ba etozali awa pe ba baza bisika na bisika ba bazali kolanda biso na ntango nyonso tozali kolimbola likambo yango motema na yo makanisi na yo ekota yo moko na kati na motema te likambo oyo tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba azali koloba yango na ngai mpo ete soki na kosala lokola bapesaki Josue ngai pe na kolonga yango ala batata bababa tobakisi likambo moko mibale ya muke na kati na likambo wana mutu soki bapesi ye responsabilité bapesaka ye pe orientation ndenge ya kosala musala wana lokola mokumba ya kokotisa bana Israel na mokili ya elaka na Kanana epesamaki Josue nzambe atikaki ebongo te nde apesaki ye orientation nyonso yango alobaki na ye ete Josue azala makasi oyo alobaki na ye ezalaki ya nzoto te ya kobunda bitumba kasi ezalaki elikia to botosi makasi na mibeko na nzambe mpote akokolonga na yango soki akotosa mobeko na nzambe lolenge ya apeseli yango te ata asali mosala yango kitoko ndenge nini ekobonga te soki toke na ndakisa na 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23 Saul azwaki mokumba bapesaki ye pe na orientation mais ntango akomaki kuna asalaki yango malamu te ata balongaki etumba mais ntango azongaki abukaki mibeko na nzambe en tout cas nzambe asepelaki na ye te bokonzi na ye ekweyaki yango wana te ete sengeli na biso tozala makasi monguya makasi molende ebombami na kati na mibeko na nzambe yango wana na verset 7 alobi na ete zala makasi zala molende soyez courageux po ete okokolonga na mosala na pesi yo apesi ye na verset 8 alobi na ye ete mobeko oyo yazwaki na Moïse apengwa nango na gauche te na droite te mazala nango semba azala nango aliment mpote mobeko ezali kaka koyoka te kozali kaka kotanga te mais ezali koyoka kotanga koyoka kosimba pe kosalela soki totalango na Deutéronome chapitre 5 verset 1 ntango Moïse azali kozongela bango mibeko ayebisaki bango ete mobeko naza kopesa bino yango boyekola yango bosimba yango pe bosalela yango po yango nde ekozala elonga na bino yango na batata bapamba biso nyonso mobeko baza kotangela biso na ndako nzambe na rencontre nyonso tozalaka esika nyonso tozalaka bakimangiste batangelaka biso mobeko ezali masano te po toyoka te akotangaka bibeko tokosala nini mais bazotanga po tosimba tosalela yango po tolonga na yango yango wana bana Israel mpe bateyaki bango na ntango batikaki bango bakeleluka kosala misala ete batela mibeko esika bozali kokende yango ekolongisa bino na Proverbe chapitre 3 verset 1 à 3 na verset 9 nde nzambe aza koloba na Josue na kobanda kozala elongo na yo ntango nyonso tata mama elenge mwasi mobale kobatela mibeko na nzambe akozala elongo na yo okosala makamu isi ndenge toliki kutolandi ye makasi na kati na mokanda na nzambe batata ba mama chapitre oyo ezali kote eteyi biso ndenge nini tesengeli biso kotambola na solo soki tokozala na mobeko na nzambe yango wana soki totali na kati na mokanda na nzambe bato na mayele ntango babongisaki mikanda na bango baye kokoba na mokanda ya suka ya Malachi mpo te tobanda mokanda ya mibale de Nouveau Testament mais na Malachi na chapitre 4 verset 4 bazongeli lisusu ete bobosana te mobeko oyo napesaki epai na momudanga Moïse oyo apesaki bino alors tokotuna te mibeko yango ezali ebele mais bobeko nini esengeli na biso kolanda batata ba mama tolandi la bande eza les 10 commandements. Les 10 commandements ezali loi morale. Loi morale echangeaka te ekotikala ndengo na ndenge papa alobi kona te kino liwa ekokabula biso soki totali yango na Matthieu chapitre 5 verset 17 à 20 Yesu alobi na yaki kolongola te
mais nayaki kobakisa te me nayaki kokokisa mibeko mpe mateyi ya baprofete bapesaki. Yesu ayaki kokokisa yango. Jadi mibeko oyo kino mokili kosuka ata i moko ya mobeko ekolongwa te. Soki totali les 10 commandements ndenge eyelaki ndenge Nzambe apeselaki yango na ngomba ya Horeb na Sinai. Soki totali na Exode chapitre 19 mobimba tokomona kuna ete ezalaki matata mokolo wana po te bango moko bayokaki mongongo na Nzambe bamonaki mokili ndenge ezali koningana ndenge mabele ezali kopasuka me bibeko nyonso eyelaki bongo te. Yango esengeli na biso ete toyeba kolanda mibeko ya malamu mpo te tokokosalela yango. Mibeko zomi Nzambe apesaki yango mpo te asala bondeko na batata na biso na Israel. Donc yango nde mibeko zomi eza kopesama lelo mpo ete Nzambe asali bondeko epai na biso. Banda 1921 abalolaki elongi na epai na biso asali bondeko na biso apesaki biso mobeko. Nzambe apetolaki biso apetolaki bango ndenge za kopetola biso na ba oyo bazali kobatra mibeko bazali kopetolama. Papa lobi to bimi na libulu me bato bazali kotambola nzinga na libulu polo kotala esika yo biso tozalaki talobi tango wana nga nazalaki lilobana ezali malamu te. Nzambe akomisaki bango libota ya ye moko penza. Lelo biso bakumagiste tozali na bakombo na biso to babengi biso bakumagiste. Donc tolati kombo ya Papa Simon Kimbangu. Yango na mobeko ekobisi biso basantu. Na bibeko Nzambe azali komi lakisa. Parce que tango Nzambe yaki kopesa mibeko lakisa ki taza Nzambe azana nguya. Yango na Nzambe za komi lakisa azo kopesa biso mibeko. Ndenge Papa Simon Kimbangu apesa ki ba mvola ba relayer Papa Mfomalonga azali kobeta la gostete azali komi lakisa te azali Nzambe. Nzambe azali bule alingaka liboto ya poni ezala bule. Biso tozalaki bato te bayokelaka biso mawa te boyebi histoire nyonso ndenge bakoko balekaki na boumbu. Kasi depuis 1887 Papa Simon Kimbangu abotami boumbu esilaki aye kolongola biso na boumbu. Tokomi libota na ye moko penza. Tokotanga ngo na 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. Yango na mibeko ezali kopesa mutu discipline lolenge nini mutu akoki kovandela na kati na bato. Soki mutu azala mibeko te azali lokola barbare. Mais mutu azala mibeko azala na discipline. Na kati ya bato na koloba boye, na kosalela boye, na kovandela boye. Posi azana amipesi discipline azozwa bona nini na mobeko ezali kati na ye. Pe ndenge nini pe akovandela na baninga. Yango wana Hébreux chapitre 12 verset 14 elobi to lukaka kimia kati na bato. Pe boyenge bene soki te tokomona Nzambe te. Mibeko epesaka kimia epesaka boyenge bene la sanctification mobeko epesaka kimia kati bato bazali. Soki mobeko te nde toyebi masumu te. Apôtre Paul azolo bango bongo na Romains chapitre 7 verset 7. Mobeko ezali lokola miroir. Mutu soki alati abonga bia linko bima mitali na miroir ndenge azali soki place de faux ezali a symboli. Donc mibeko ezali miroir epai na biso. Biso toyebi tina na miroir. Alors Paul mobeko koki kotika ngo monpanzi te parce que soko tie mobeko monpanzi yo pe otengami. Alors, au centre ezali sosute, au commis lokola nyama, raisonnement ezali sosute. Yagona lobaki na biso Lévitique, chapitre 19, verset 1 à 3. Te bozala ba santu, lokola ngai moko tata, nzambe na bino, nazali mo santu. Mobeko yango esimba mi na bolingo. Bolingo nde yango esimba ka mibeko likunzi. 1 Timothée, chapitre 1, verset tina 5. Yangola esengel na biso tozala na bobeko makasi tozala na bolingo bakasi tozala na bolingo bakasi mibeko nyonso tokosimba yango. Soki tosimi mobeko Nzambe akokokisela biso nyonso ndenge alaki na Josué na kozala na yo okolonga dans tout ce que tu vas entreprendre. Oyo nyonso yo kosala okolonga na yango. Mais ka soko zala mibeko te oyo nyonso kosala okolonga na yango te. Hébreux chapitre 11, verset 6.
nazali kokita mosu nasukisa na mbango makambo mitano oyo esimbaka elakisaka munene ya mibeko zomi. Mibeko zomi elakisaka bonzambe nauti koloba yango. Mibeko zomi ebongwanaka te. Mibeko ekotikala mibeko lobi lelo libela. Ndenge nkolo Yesu balobi na ye na Hébreu chapitre 13 verset 8 ke nzambe le nkolo azali lolenge moko lobi lelo pe libela. Mibeko epesamaka mpona bandimi ba croyant to landi introduction papa ete to salaki na catholique na ba protestant to tika kuna to ya awa pona nini parce que kuna pe bazalaki ma awa to yoka kite ba kabulaka loso ba salaka boye mais to yaki pona nini mais tant to yaki ba yebisa biso muta koma ka croyant to mondimi so ka su baptême l'église wana lokola to ndima ki to su baptême to ko ba ki magiste to ba croyant ki magiste so ki ba moni biso zo me la cigarette tozali kobina tozali kosala makambo potopoto zeli tozali bakimagiste te toyei kosala kaka tour baye tobenga bakimbagiste tour donc oyeka kosala tour ndeko zela te mokolo suka kolela pe koswa mine kozala mobeko moko ndenge papa mfuma longa uti kotangela ngo wana ebombi masumu ebele na kati na ngo toke na zwinda kisababi kosala ekobo te. Mais si tu côté na profondeur ya bobeko na kosala ekobo te tokomona na kati ko lula ezali tokomona na kati lokuta ezali tokomona na kati ko boma ezali tokomona na kati bakisi ezali olingi kasi ozuite osalikisi parce que olulaki parce que osalaki boy yango na nzambe alobi kaka kosala ekobo te suka wana to saka ndenge wana posoko olingi kokita okenokuta na likambo oyo kopesa yo passe ekozala tina te mibeko elongolaka bonzoto etondisaka mutu na molimo yango na nkolo Yesu alobaki ete soki bolingi ngai botosa mibeko na ngai. Jean chapitre 14 verset 15 aye kosukisa alobi na 1 Jean chapitre 3 verset 18 à 19 abi mibeko elakisamaka elobaka ezaka munoko te na lolemo te me na bikila na bikela tango ezali kosala yango ba acte ezali koposer yango ezali kolakisa te mutu aza mundimi ya solo mutu azali na mibeko ndenge papa uti kolobela yango kasi soki bongo te tozali kokosa tozali ba croyant que magiste te tata molimo centre na telebi wana na komba tata ya mwana pe tata molimo centre papa elebe na komo na tata mwana tata molimo centre merci nkolo mpona maloba tozali na likambo ya mobeko nzambe soki apesi moto bokonzi apesaka ye mission e apesaka mibeko tozongi na ebandeli po to comprendre qu'est-ce que c'est que la loi mibeko. Tata Nzambe alobaki na nkoko na biso Adam makambo mibale très important. Alobi na ye na Genèse chapitre 2 verset 15. Alobi batela mpe salela ou bien garde et cultive l'Éden. Bate beko epesaka nguya. Mibeko epesaka mayele. Mibeko enetolaka motu. Po tangu ya zalaki na nguya, tangu ya zale na kati na mibeko, soki mungu na Satan apusana lubi, va-t'en Satan. Satan ki mimanga ki kokoya kuna musika po na nini. Eloko nene bengani Satan na musika na mibeko. Tangu ya zale na mibeko, azali na nguya. Tangu ya zale na mibeko, azali na autorité. Tangu ya zali na mibeko azalaki kosala misala. Tangu ya zalaki na mibeko azalaki na mayele. Pesa biloko nyonso to komo ya zali ko pesa yango pona nini azali na mibeko yango nde assuraka moto liaison na tata Nzambe ndenge biso to landi na maloba ya papa mfumalongo papa diange na tata molimo centre mibeko epesaka liaison na biso ekatanaki na Nzambe na désobéissance, c'est-à-dire que ozanga kotosa mobeko. Soki yo ozali ko batela mibeko, ozali na relation directe na tata Nzambe. Obondeli directement ya yoki.
a commis un peu dans lettre circulaire le 17 mai 1992. Oyo biso to senga ki bolibisa lisumu na Adam na Eve. Okobana koloba ya lobi nazali awa mpe apesi yo eyano. Mibeko na jardin d'Eden alobi salela cultive l'Éden. C'est-à-dire quoi? Transformer sans cesse. Nzambe apesi yo eloko, apesi yo bosala. Tokoko kamata ne bandeli na Salem esika Melkisedek azalaki kovanda. Yende mutu apesaki bénédiction na Abraham. Abraham apesaki ye dim pour reconnaître l'autorité à Melkisedek, roi et prêtre. Maintenant, esika wana ezalaki Salem, ezalaki bwa mboka moke na carte géographique antique ya Salem. Exactement la même superficie Yankamba. Pour n'attendre qu'il y a na beaucoup ya Rocha. Même superficie, longueur 1 km, 200 mètres, ou bien 1200 mètres, il y a kilomètre, il y a longueur, largeur 800 mètres. La même superficie qu'Yankamba où habitait Melkisedek. Et ça là qui m'a mokamuke. Melkisedek azalaki wana nde sika apesaki lipamboli na Abraham, apesaki edim. Et lelo Salem et comment Yerusalem, pas comment qui a Jébusite et tout, et David est aye atiango Jérusalem. Mboka na Nzambe, mboka na kimia, mboka na mibeko, et comment mégapole ya munene penza pona nini, batonga ki yango cultive, batonga ki yango, et basali pe ko continue ko tonga yango. Bisope nkolo Yesu oyo ezalaki kuna aye nango apesi cultive alobi nkamba oyo ekomi Yerusalem ya sika soko bapesi yo mboka bapesi yo jardin bapesi yo esika il faut bongisa yango il faut ekomisa yango monene il faut komisa yango esika oyo bato bakoyangana na nkembo. Yangwana papa Kimbangu adjaki mosala adu mboka oyo. Et mboka oyo ndenge bisoto yoki na papa Mpumalongo papa Diange na ndenge ya lobi na ndenge pe bamindele bakama en 25 ans au salibo. Et talape tata mokonjabu lelo en 25 ans zali ko transformer, cultive, transforme. Il faut tonga. Mais ko tongo ko longa na nini kaka na mibeko. Sans mibeko oko réussir te. Au monde, yango wana cultive. Donc tongaka, bongisaka sans cesse. Ti nkame zalaki mamboka moke. Yango mpe ndenge na lobi yango na Salem, yango ne zako koma Yerusalem na sika. Eko tongama, eko cultiver. Et eko koma te ndenge ba papa bazalaki koloba. Papa Mfuma Manza, papa Dialonga Nazala Kolo. Keno toko poussa, même mère océan toko poussa yango pona ko tonga kaka. Donc cultive tonga kaka, bongisa kaka. Donc makamomi balewan. Mais ce qui yo zali ko tonga, ozali ko batu bakoya. Yango wana soki to kamati pe pona ko salela tango pe. Papa qui solokele alobi yango très bien. Na mikolo alobaki yango le 17 mars 1958 nanda kwa papa Bantala na Matadi. Na mikolo bizali koya tango na kokena kovanda na kiti na ngai ya molai na nkamba. Mabota manso koya na nkamba mpona kozwa mibeko. Nde ezali ekokisameli ya prophétie oyo Esaïe alobaki na Esaïe chapitre 2 verset 2 à 3. Alobi Natango ezali koya la suite des temps la colonne de la maison de Dieu ici ka ya temple kotongam et kozala ngomba likolo na bangomba nyos parce que na Yerusalem ya kala ezali na 9 collines qui entourent la montagne principale ya temple ndenge pe tozali nango na nkamba montagne wana ya ndako wana ndako na e mabota mansu ya mokili mobima bakobana komata kuna na ndako na Yahweh na Yerusalem pokuna
bakokena kozwa mibeko yango nde papa kisolokela alobaki. Donc na ezala na ye moko tata kimbangu ezala na bapapa schéma mosusu ezali te kaka yango oyo toyoki yango na Josué ndenge banaka na jardin d'Eden ndenge ezali te yango kaka. Awa nde bato bakoya kozwa mibeko, awa nde eloba miete liloba na Nzambe ekobima wapi? Na Yerusalem. Mibeko ekobima wapi? Na Yerusalem. Yango na mibeko nyonso tu église mère, église kembangiste ezala ba directive ezala ba mibeko nyonso tu ezali kowuta kaka na nkamba Yerusalem. Engebene liloba na ye moko Nzambe. Basakoli basakolaka nkolo Yesu pe asakoli ye moko tata kimbangu asakoli tata molio mosantu alobi boye boko ya mama bota manso ya mokili mobimba awa na nkama temple kotongama awa shema kaka na temple kotongama awa et puis boko ya mama bota nyonso mokili mobimba mpona kokomisa Nzambe awa na nkama yango pe salami temple tongami mais boko ya mama bota manso ko yawa na nkama boko ya cultive c'est-à-dire tonga boko ya mabango non boko ya mabango na kati na bandako oyo ezali na ba condition oyo koki na batu bakoya yango wana botongi ndako 4 maisons botongi bandako tozali sika boye na longa tozali kotonga mpona nini bokoyamba mabota mansu ya mokili mobimba awa na nkama me bokoyamba mpona nini mpona kopesa bango mibeko ndenge kolega alobi ezali kaka kotanga te me bizaleli na biso mpe kolakisaka baoyo bazali bato na mibeko solo. Et puis ensuite il faut boleisa bango me bokozala bamandian te ndenge papa alobi il faut bolona yango wana kolona mpe kobokola nyonso wana ezali na programme nkolo Yesu apesaki parce que nkolo Yesu apesaki programme wana alobaki yango deja na bayekoli 5000 personnes bato bavwani boy bapesi proposition batika bango bakenda koluka biloko akolia bidon boleisa bango bino moko bozali na combien tozali na 5 mapa plus 3 poissons boyana yango tango bayena yango apamboli yango aleisi bato ça veut dire que bino bayekoli na ngai bokoleisa bino moko baoyo nyonso bakobana koya epai na bino yango na papa alobaki tokokozala bamandian te biso moko tozali kolona biso moko tozali kobokola yango tomoni ndenge bavolontaire bauti kuna na mai ndobe bamosusu bauti na Équateur bamosusu bauti na Bandundu etc. Mpona nini biso nourrissez-le vous-même boleisa bango bino moko yango wana tozali kosala na mot d'ordre kaka yango wana cultive et garde. Nakokamata 2 exemples pour nakopesa valeur ya mobeko pour collègue alobi et pesaka kibia. Mais je vais prendre likamo ezalaki na mpasi ekotaki na kati na bana en Israël fléau mpasi ekoti bato bazali kokufa po Nzambe asilikaki sika boye Pinea c'est le petit-fils d'Aaron tata na ye Éléazar. Donc azako benga Aaron le grand prêtre azako benga nkoko. Pinea amoni moto azali koboka mobeko Zimri azali na libota ya Simeon amoni Zimri azalaki ne pe moto un chef de yabanani moto ya po ape mokonzi akamati mwana mwasi Gosbik Madianite ausala ne ekobo tango azali kosala ne ekobo epesaki Pinea kanda akamati likonga ake kotuba na ye Zimri na Gosbi Madianite wana abomi bango pona nini amone ke mpasi ezali kokota bato bazali kokufa pona kozanga kotosa mibeko esika wana kando ezalaki na Pinea le petit-fils d'Aaron yango nde Nzambe asepela lobi
namoni vraiment yo silisi kano nyonso tunga nazalaki nango fléau pe ça s'est arrêté soki tolingi kimia ekota na kati na mokili tala mokili ndenge tozomona kuna batu bazali kokufa kuna papa kuna batu bazali kokufa mokili ekomi na mpasi kolia pasi e bitumba e banzala esengeli biso yango mpe tozali komona. Merci beaucoup papa d'avoir rappelé ça. Mibeko kolongola ba sapato signe de temps etc. Ndenge ozali ko rappeler yango wana osepelaka te ndenge to mfo mwa minsiku c'est comme cela. Ndenge pe kolaka abani koloba ezali bilemo ezali kolakisa ke nzambe azali awa pona nini insistance ya mibeko osepela te komona muntu kuna sali ekobo soko asali ekobo bopimisa ye na nkama to mona ye lisusu te. Ça peut être comme ça, ça doit être comme ça. Akei na itumbu bopimisi ye akei pona nini makamu ya ekobo makamu ya moyibi makamu ya kinoke etc. Ça peut pas se faire ici. Soki biso nyonso tu tokomi na kanda ya masumu tozali kosepela na masumu te yango wana ndenge nzambe asalaki alliance na Pinea alobi na Moïse loba na Pinea na sali bondeko na Pinea ya kimia ya esengo na yelongo pona nini nzambe akosala bondeko na yo sika yo zali kolana komona teke na biso mais d'abord na yo parce que Balobi cultive le jardin d'Éden. Jardin ne prenez pas seulement comme Elangama Tembele. Non, jardin c'est d'abord ta propre vie. Soko yo moko ozali ko cultiver mibeko na kati na yo, ozali ko cultiver bolingo na kati na yo. Soko yo moko ozali na discipline na kati na yo, ozali ko battre la bomoi na yo nzambe apesi na yo. De deux, ce qui peut Éden ezali pe ta propre famille. Yangwana balobi moto mpwete azala évêque azala nganga. Il faut d'abord se faire respecter dans sa famille. Il faut azala ndaki sa modèle, ça pour sa propre famille. Jardin d'Éden wana, c'est encore ta propre famille. Famille ne faut ezala famille na kati na mibeko. Ezala te lokola ndenge ezala ki eli bana na ye na kati na négligence bazo sala makama longo banite famille nyonso wana bakoma ki ba mendiant. Ils ont terminé mal pour bokonzi nyonso eloko ezala ki na kati na bango elongo la maki. Pona nini négligence. Mibeko ezali ndenge ba papa bazali ko rappeler biso na mokolo malelo et comme na biso responsabilité bazo sala bazo komisa biso ba responsable ba tata ba mama. Toujours l'exatangote et toujours ça la paix cinéma te bazo rendre biso ba responsable parce que tobo sanate to senga ke bolé misali somuna dans Ève to koma ke bato moko irresponsable bazo tuna ye pona nino salaki moi so yo pesa kinga irresponsable. Il faut tozongela mibeko tozala ba responsable tozala na maturité spirituelle na capacité spirituelle mpo tozongela kisolo kele eloko biso tobongisaki tozwa yango lisusu. Et puis il faut tozala pe bato moko baza négligenté eloko ezali mabe bapekisi kosala yango te. Nous devons être nanan. Et mibeko wana jardin de Dieu c'est aussi ton entreprise, c'est aussi ta société. Soko mibeko ezalite bato nyonso to bazali bato na moyibi bimpomul société kokufa etc. Ti à tous les niveaux mibeko. Lengomba église de Mormon ezalaki kuna pe na Amérique ezalaki ngomba mo makasi kasi eloko nini ba petit fils to ba fils ba tikalaki ba longoli mibeko me ba lingome kofi mbongo ata apparence ya kitoko mais en réalité molimo ezali suste biso lingoma na biso église kimbangiste toujours doit tokomi na 2026. Voilà 2026 papa mokonzi abule papa tata molio monson papa Simon Kimbanga lobi pratique c'est l'année ya pratique et Nkolo yempe a beti sete a lobi 25 ans. Lokola tokomi na 25 ans, tokomi na pratique, théorie li susute. C'est-à-dire, mi beko, na bolingo, na misala, c'est-à-dire kotonga, et comme pratique, bako juger chacun de nous na pratique. Ya mi beko, bizaleli fo esala ya mi beko. Potengo batu bako ya,
bamonaki oyo ezali ngomba ya mibeko ndenge ezali alobaki. Ndenge nkolo alobaki, je crois que le collègue a rappelé, mibeko kolongola mate les 10 commandements, babakiseli biso pe ba précepte, etc. Et quoi kolongola mate, in eternum, ça va pas changer. Bato bakoya balobi, papa, je vais prendre juste un dernier exemple. Il y avait Toyamaka juif moko, monsieur Isaac, Simon Isaac. Juif wana, tango toyami toyaki awa, chauffeur amemaki biso dollar. To koma ki nepe dans kamba boyebi. Isaac, c'était un homme d'affaires, Simon Isaac. Tolinge tolia, to bondel. Tolala, to bondel. Totelema, to bondel. Totamola, mbende, to bondel. Et Atali et Yenga, c'est quoi? C'est dimanche, le sabbat ici chez nous. Banatongote, botopi, tozananda kwa nzambe. Azakota la te, mais comment? Moi je suis juif. Mi beko et pas inabiso. Maintenant, a posé une question. Alobi, na yo nangai na nazali juif. Ngabi non yo za juif. Moi je suis kimbangiste. Binon de bozaba vrai juif. Pour nanine, parce que au rappelé ngai, au te ngai, mi beko ezala ke pa inabiso tozako salela. Tozali sous pratiquante. Mais nazako yako mone pa inabino ndenge bokangami na kati na mi beko. Tout ça, vous êtes dans la loi, mais beko makas. Alors, bilan de bozali ba vrai. Donc, vous avez photocopié, vous allez vraiment original. Tant que vous avez un deuxième voyage, alors, nazongi, bilan de bakimangis, bozongi singa, bilan de bozongi singa, vrai juif. Maintenant, je pratique mes beko. Bilan de boteinga. Donc, ce que biso baki mangis to tei, moto alobi azali moyuda, biso nde to koteya, ezala, mangomba nyoso, mukili mobimba, e komi tango na biso, koteya bango. Papa mfumambanza alobaki yango. Asomaki ba Bible, apesaki na papa sombe. Akena ko kabola yango kuna na mangoma en Europe. Boso kabila biso la Bible abi, sango malamo bino boyaki koteya biso, biso nde to koyali susu koteya bino. Donc, tu as commis la responsabilité. Et je termine, batata, maman, bisognos toza kolanda, tu as commis na isika oyo, le temps presse. Omoni batuna mayele basali ba calcul na bango. Tango basali koloba 2025 li kameko kweya, il mentait pas. Tant que vous avez l'an 2000, les caméras, ils ne mentent pas. Parce que tant que vous avez l'an 2000, papa mfumambanza, papa dialonga na tona. Na sako yoka kaka batu basali koloba. Basako koloba na papa basako koloba ke na l'an 2000 nzambe mokile kokufa. Oka réponse à papa dialonga. Lokola pe batu bayebi yango mingi boy. To pousi yango mwa moke. Au monde. Donc baoyo ba savant ba tona ba sala ka ba calcul ba monyo abi les camos papa mfumambanza a pousi yango. Bale na 2025 bato ba sali ba calcul na bango ba komi yango ba lobi mokile kokufa, il mentait pas. Mais papa mokonzi abule aye ko sala nini ayokeli biso mawa a côté si biso na 2026 alemisi biso potosilisi kotonga te na mawana ye. Maintenant bato lisusu ya mayele bazali koloba en telle période, ba période yango na koloba te pour ne pas faire la publicité des gens, période yango baza koloba ezako kena juste na bilaka biso toza na kete na église ke bangiste batalite. Mais maintenant baye koloba tokeba pona nini ekomama ete nzambe pona bayenge beni akoye kotia mikolo mokuse. Et papa diange nazala koloba surprise ekozala nkolo na ba surprise oyo avani na biso elo yoyo ye ayebi, il est le maître de temps et de circonstances. Yende oto vandi na ye alobi to sala pressé pona nini to silisa mémorial pressé kaka to silisa longa bo sala bandako yo noki et to et comme une barrage Jampioka, tout ça la barrage Jampioka, noki, parce que ils ont le commandant de bord.
na kati ya avion, le commandant de bord, balobi ne à 6 heures, il faut zala na Zaventem na Bruxelles. Soki atali liboso amoni orage to tourbillon ezali. Alobi naza na position nga na contourner et kozala nanga na kokoma na 6h05 alors na ko bebisa programme. Akoloba ni serrez-vous ceinture. L'avion ezalaka bongo biso ba voyager. Serrez vos ceintures, bato nyonso to ba serrer ceinture. Ponani, il faut traverser ezali passe kasi, il faut traverser pour arriver à l'heure. Yangwana nzemo pe ba pesa kabiso ba yemia. Na yebe te ezali pas passe kasi botonga. Yangwana biso nyonso to o sika nyonso to yo zali dimanche prochain grande sinsani. Il a yébi pourquoi a programmé grande sinsani batata contre ba maman. Allez botonga totonga kuna longa ici là botonga par a yébi que zalim passe mais serrez-vous ceinture sinon to soit retard mabe ou bien malam. Na sokisi wana nkolo na kombo na tata mwana tata molio mosantu Papa Ndungi muzola kwa seye mwana tata mwanda velela fumu nzambi fweti kuzitisa fweti kusadila fweti kala mumbu kwa ngeye kadi masivi makumomona ngena sata na tumbukina sata abini penza pona ngai mwana nayo na mongongo zoluka ekima namoni oyo namoni me yope osali oyo osali papa na mizungi sepai na yo kaka nazali musali na yo yebinga koleka batu banso na kombo na tata na mwana pe molimo santo mobeko présence na yo tata nzambe soki tolingi tozala bien na nzoto to na molimo présence ya tata nzambe komeka te ko néglige yango po ye tata nzambe yende mobateli na ngana makambo manso azali super moi ndenga vandi wana papa ozali super ego ngai pona silisa meme ina nena mukili o soki ozana ngai tena kokoka yango te mibeko ezali kambu ya kitoko nga mutu natambula esika batindi nga ke milliers zo renye kindoke zo renye makambu nyonso ya pipita le plateau de bateke me papa de ngenda ayokilinga mawa te mwana na ngai kende kana lobi papa kuna ngai na kende soki omibatili okubika soki osakani odaye nayo papa Yassol na 1959 le 4 janvier babelge nyonso balukaki likambo na papa de ngende ke tala batu na yo bati désordre na kati na capitale banani ti bakimbangiste 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 bango batu bati désordre oyo bongana yebisi bino bokende ko vérifier na bakasho nyonso soki bomoni un seul kimbangiste bokata ngai muto olobi yango pe usilisi oui parce que na tangu wana papa azalaki convaincu na qualité ya bato azalaki kotambulisa ya solo bake komene ba investigation aucun kimbangiste kasi lelo biso tozingi nzambe tala nzambe ne avandeli biso liloba ya papa po ye wana papa dengiende te yaza koloba nakosala na banani wange tala na nebeli ya batoyo papa za komituna nakosala na banani okebi te ndenge tovandi awa bambongo mususu ya longa ezosala misala mususu ezobala basi mususu ndenge kaka tovandi awa bambongo ya barrage bamususu bazosala tout balingi bavwama mobeko
eza likambo ya bien. Papa nga nasali na plateau de bateke namoni ba miracle ya ndenge na ndenge, me yo osungaki nga. Po soki natangi bakoloba orgueil te, me oza komona Nzambe oyo tozali na ye awa azali bisika nyonso, omniprésent. Azali pe Nzambe oyo omnipotent. Tito yaka kotela maliboso na papa to tofuka mi liboso na bapapa ndenge bazali wana. Manso salaki amoni yango. Maintenant ndenge tozali awa Mobeko mbele likambo ya malamu, mbele foto sepela. Parce que soko simbi Mobeko okobanga lisusu likambo te po papa comme toujours présent, omniprésent. Metale liwa ndenge zo sasa biso ko sasa te. Mais ici quand nyonso yokoloba papa Simon Kimbangu kiangani, automatiquement yazaliwa azangite. Parce que yazali être théandrique. Donc vrai Nzambe pe vrai mutu. Tanto yoko kosa maki papa mutu. Et sika zangi, même bazolela aux États-Unis, et sika papa zangi zate. Mais maintenant na Minnesota bazoluka papa pesa kimia kuna aux États-Unis. Ndenge tozali awa Yasol tozala na confiance que bisika tozali papa zali. Et puis eloko papa kolemba na ezate ba mususu basepeli tango ngai likambo ekwelinga na temple na yiko funda yango na grand tribunal. Juge président lobi ale melamai pakula ngayoyo. Soki nazala mboni santé te mbele nafuka mitango nyonso oyo. Oyo miracle. Donc ba mama ba tata awa tozali libre po okokima mbango papa ye wana me batindio na plateau de bateke. Soki bopesi nzela natanga ta kamoko bokokamo. Donc toyekola mibeko na biso. Papa lingi mibeko yango etambula na mibeko ya lingomba. Nokiete okende kosamba na misu na ye. Tiango tiki nzoto na ye bakite. No. Nzambe za mutu okosa te. Ata uzo yekola kokosa. Nzambe okosa. Tiango nyonso zokende devant papa akotala nanu tableau nyonso ndenge uzotambula. Papa moni oyo kipumbulu kaka. Nazolo basolo. Parce que bazalaka na eloko batanga kawa ndenge bazaliwa. Me biso tozo sala masumu na nko. Tito vandi boye pase ezali. Oyebi ke lisumbu pamba ya ekobo. Okoko sala même 6 mois, 6 ans. Nzambe koko visiter yote. Mais je m'en ngoli eloko moke. Bongo soki satan tele milieu abundisa yo. Nani abunda? Kasi papa kotala kaka c'est de sa faute. Mais c'est Nzambe na biso. Ndenge tovandi awa tuzo comprendre l'importance ya Mobeko. Mobeko, c'est une fierté, une garantie, une assurance. Okutambola même na kati ya zamba, ozali convaincu que papa zali. Oko vivre pe mwa mibu, atako via mutu mwindu, kokoma na sante zali mwa pasi. Mais soki papa monike ozana yo na ba mingi te apuse yango. O vivre olia mwa fumbu na yo. Donc batata na ba mama to sepela na Mobeko Nzambe lokola zongi silibisu yango. Makambo mazangi ntina tika. Et puis masumo zo sala papa zotala yote. Izali passe. Bon, yepe alingaka te atumbuli la biso ke mayimanso sali kaka lelo ayebisa yo. Nokito kima ye.
Donc mibeko super moi. Donc ngai nazali rien mais mubeko wana c'est ça ma garantie. Mukumba seye mwani mwanda velela. Amen. Merci papa pasteur. Ce qui te moni papa surveilla kupusi pembeni. Toza kokende kaka na mibeko. Mibeko oyo la Bible a dit commandement tozali kolanda yango. Oyo pe ya lingomba 12. Oyo toza kobenga ba principe mto lingomba ezali na biso 12. Kasi na Yerusalemi pe mibeko ezali. Yango mfuma mbaza papa jalona na kotuna na Yerusalemi ya kala mibeko ezali. Ena tango na pe ezalaka. Te ape na Yerusalemi ya sika mibeko pe ezali. Normalement ezali 33. Kaskatlo pona kowela ngonga. Tokotanga ngo mibeko ngo le 33 mibeko ya Yerusalemi na mikoleko ya toko yena tinde po atanga kaka mitu ya mibeko wana eza mibale akotanga kaka wana otangela biso yango. Merci beaucoup papa pona kopesa ngai maloba na komba tata mwana pe tata molimo santo na kanisi to lani ndenge papa apesi rappel to atie biso mise au point na makambo oyo. Batitre nango ezali boye mibeko ya Yerusalemi bizaleli pe bomesano pona kovanda na mboka nkamba Yerusalemi. Donc wana liboso ezali 33 ndenge papa lobi ya mibale ezali rappel na tina ya elateli ya ba maman pe ba papa kimbangisto na kanisi papa ba titre ya wana nyoso mibale. Mais papa pona aussi sana koloba boye mibeko oyo mingi tozolobete mibeko oyo na kala ezalaki te na ntango ya bapapa misato kaka papa Simon Kimbangu Kiangani papa Mbenza bango baye kotia mibeko oyo tokotia mibeko nzoka ezali bongo te. Vers les années 1971 72 73 ba mibeko misusu te ezalaki na ntango wana siko ezate. Donc papa bazali nanu ko bakisa yango nyonso po ete babimisa yango. Liloba mususu papa Simon Kimbangu Kiangani alobaka na biso ete okoki kotambola mokili mobimba okomona ba ville to ba mboka minene tokoloba na Japon tel que la ville de Tokyo ezali munene pe ba ndako ya milai kasi ekokani na mboka Yerusalemi te. Pona nini? Parce que différence ezali ya munene awa na mboka nkamba tozali na tata Nzambe Kolo Yesu pe papa Simon Kimbangu bavandi awa. Et de deux mibeko oyo ezali na mboka Yerusalemi okoki kotambola ba mboka nyonso ba ville nyonso minene okomona yango te kaka awa na nkamba na kanisi na sisi bona komba tata mwana tata milimo santo. Amen. Merci papa na ndenge osengaki biso na ntina na mibeko ya 5 mois na banza tolandi maloba papa mfuma longo be tosali rappel na mibeko nyonso wana batata pasteur pe papa Sylvain bokoki kozonga na bino ngai na silisi wana onkombo tata mwana pe tata molimo sana. Merci papa Benza. Tolandi oizara na 5 mois. Tolandi pe maloba ya papa na ba papa pasteur. Français mosusu na yo kaka. Ramasser ce n'est pas voler. Papa Elebe. Évitez. Merci papa. Eza ya solo bien ya solo te. Eza lokuta.
Pour les Français, papa Limbisanga, les Français, mon sous akoloba larcin, mon sous akoloba vol simple, mon sous akoloba vol qualifié, mon sous akoloba vol à main armée, association de malfaiteurs. Nyonso wana ça veut dire moïbi. Moïbi a moke ezalite, moïbi a monene pe ezate. Nyonso wana ça moïbi. Et loko ezali ya yote. Yo koke na kozwa yango te koloba te que ramasser ce n'est pas voler parce que ça ne t'appartient pas. En réalité, oyibi. Ah bon? Oui, papa, ils ont bon. Celui qui a mis sur les cas d'ailleurs. Les cas d'ailleurs parce que ça y a yote. Ça Kolovotate, ça y a yote. pour Kamba ezalaka kala. Omone loka bato. Oleki na yo obi ozwi yango kilo tika ona bureau na pasteur dimanche bakolobela yango soko obungisaki eloko ezali awa kasi oyo na français wana ramasser ce n'est pas volé yango kaka nazalaki na wango na motuna oyo etikali toyoki makambo nyonso elobami awa mpona koloba ete tolanda bibeko ndenge yango ezali ndenge bateyi biso tokolonga bie tokolonga te tosengi biso bajeune tinsani na bino ekozala nayebi te date nini boti tosisa likambo toza nango ya monene le 10 février toyokani ezoleka le 10 février wana tosisi makambo nyonso bamosusu nani banani sokoreki bati date na bango bakoreki mpe pesa date ya bientôt banakolobela yango tosisa makambo nyonso mbala moko biso toza presse moto azalaka presse atalaka montre fulafulaka donc mpona lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.